Vision Plus télévision bino banson bozuli baku ya kolanda ngonga oyo na télévision na bino dans lino ezala toujours on a sur terrain koluke la bino ba information ya solo ba information moko vrai peu vérifiable le leto ko solana bana mboka na matali ville morte boyebi le 30 octobre 2017 bayi politique basengi na bana mboka bavana ndaku ko revendiquer ville morte. Est-ce que ville morte yango eza bien to eza mabe le ville morte yango ememela bisoni parce que to banango uto Kondo Etienne Tshisekedi pelelo tozana mwana mboka Félix Tshisekedi ville morte yango apport nango eza nini na mboka ville morte yango eza komemela lelo bayi shaera bayi bako débrouiller ko luka mwa moke e komemela bango nini kati na mboka tolanda bango na bokuse la ville ozali côté koza shaera droit to benga ki congolais lelo ba prévoyer ki ville morte pas ya bayi politique banga to fa na kokona espérons que vous résoudre en politique. Mais pour l'année, nous en tant que cher, on va y mettre. Bon, parce que Toyoka qui baloba qui non journée morte kozala. Mais tant que la mouki na tongo, to monique circulation ezali, mitu kezo tambola bien, donc ma camion saison marché bien, il y a un monde pour ça qui peut biso le roi to lukaka. To bima pona ko luka parce que congolais nyos vraiment à s'attendre qui na ngote non les lieux koza ville morte. Et bah conséquence à ma ville morte nous avons peu belé et pas nous mélodies en fait que non en tout cas bah conséquence nango vraiment ils ont apporté rien parce que tant que bazolo ba ville morte ça veut dire que non ceux qui vivent les communes mortes na lobby nango faut tous avoir solution à likambwana et les cas comme ville morte mais tous mona ka le ville morte lobby nenge moko non tous a solution mais les cas toujours quand na ville morte mais solution exacte yango mon ke tokolo ba tout comme ba congolais andimi yango te yango mon nyonso abimina na journée bon maloba wana tokoko boya yango te parce que balobaka esalamaka mais pour na lelo vraiment ville morte ba s'attendait nango te oui ko salama peso normalement parce que ça te que non et le moko et ça la mara comme hasard te pour ngai journée morte ezarié pour tout ça ba journée morte solution moko to tikala ko zo jamais ceux qui le longa na limité bongo libote ko sungama ndenge nini journée morte wana pour ngai na communauté yango na nini yo privilégier libongo ke mboka c'est mieux bongo pour tout ça ba journée morte to tikala pe ko bénéficier loko bayi politique baza kobunda me bandeko ebebe bakufa solution pe totikala komona yango te kotika journée morte pona ngai ata batiki pona solution pe za te baloba bato ebele bakota mabele tosala totambola solution moko totikala jamais kozwa yango to baye yango c'est mieux totikala kotika kaka nzambe nde asala maloba no eza nini en tant que jeune pour lukaka na motuki na ye maloba lokola maloba ndenge ya nini conseil na kopesa bango balansaka ba campagne wana kobenga ba jeune bo malibanda kobenga ba jeune ofana ndaku ndio boteka te ville morte pour maina kalimboka maloba nange eza boye bayi politique baza kosala musala na bango mais pour le moment pour ngai bayi politique nyonso ya congolais baza corrompu nana baboye pour ngai journée morte lelo eza un impact parce que c'est la journée morte pour mabino ne loko moko boye ba politicien na biso ba bana makambo banda kala depuis époque Mobutu jour morte journée morte batazo kufa ba famille bazo perdre bandeko na bango mais bango bazo bénéficier bango mo jamais tout le monde na balabala liboso lokola leader pour normalement il faut y aller na liboso biso na sima ya liboso wana nde ça va mais au moins ya zana kati ndako na mwasi na bana kuta kimsi basi na mwasi na bana na Brazzaville abake poto mais abatiki biso de mina babala tozo kufa bazo perdre biso or que quelque part na moya le jour mort mais na butu a baigné quelque part ba PC enveloppe maintenant pour nanga eza sur le camp na bango te eza le camp de biso ba peuple to la mo kato révolté to bimana balabala na volonté na biso non na volonté na bango to mona wa papa na biso azalaka mwana ta comme ezate abomisa combien de personnes le ba famille ezolela
ba jeune belé lelo na babala boye po za na souci ya mboka tina bima pona révolter ba beti masasi ba kanye destination ko mona yo muto la journée morte o seli pe ata suivi ya muto ana te à quoi bon to bimaka on a yo to box sama eza distraction batika ko distraire biso batika pena ko distraire biso batala pe balingi mosu mais est-ce que na bien balu eza pona bolama mboka na tongo to mona ta leader moka to opposant moi na ba te ngali boso bino na sima po to mona fu yo na boso en tête parce que so ba kanyinga yo défendre te moto ngam na misaki na ndako na yepo atambola yo bimete obatami ozoganga na mosika ville morte wapi yo za wapi oza wapi eza distraction bazo distraire biso pour rien vraiment. Et si tu comprends les bango, la moya lobby ville morte. La boutou on l'appelle quelque part on dit loin d'argent. Allez y a qui a bénéficié maintenant ngana zui bar perdu ngana qui se trouve na quand le fungula famille ngé comme des fois que sont bon na quartier pour bimisanga. Et ça n'impacte pas tika biloko eza distraction si tu comprends les bango. Donc quand ndenza mazo biso c'est aussi mba esimbi. Mais avec Dieu nous vaincrons. Hein? Alors, la ville morte, on va planifier. Donc, les lots qui est raté, en novembre, en décembre, la ville morte, on met la disponible. Pour le Congo, la ville morte, on met sur échec, parce que pour la ville morte, on dirait qu'ils ont empêché de nous faire parce que les gens qui ont abîmé à Zui. La Zui, pour l'abîmati. Mais si on a mis une grosse joie, pour la ville morte, ils ont mis un malheur. Ils ont mis un malheur. Mais néanmoins que nazo samiraga nzambe a touché conscience à moko na moko avec no makamno c'est les amabia tika que no pona bango te batika pendant en tout cas batika ils ont corrompu bakina ba réunion à coucou quelque part to yoka pe après tout ça nini bon omoni tu peux ça matono mingi na excellence nous surtout la République démocratique du Congo mais avant que ça la likambu il faut d'abord batu na paix à vie à peuple parce que ça la ville morte na kati ya République to na kati ya ville ya Kinshasa peuple foyer ba ezali pona nini ezali elakisi nini directement bato balamuki na tongo ville morte obwaki ba matraque ville morte tant que peuple azo souffrir peuple na minute oyo to ya chômage ezebele to ya souffrance ezebele tant yo appuyer ville morte il faut les graba porte banda kwa moko na moko tika iloko ville morte tandis que yo zimbonga ville morte tient na poche petite population azo souffrir petit peuple bango bazaka na gouvernement parce que to lobi rassemblement na majorité na opposition baza na secret ou bayebi bati ko compliqué biso petit peuple et le gola ça baza na mbongo te bazu ba papier au sala vite monde bazu ngo wapi ko boka petit copie wana bazu ngo wapi et c'est basali ba papier wana na maboko na bango basombi papier bake na machine to na cyber basali si nde babwaki ba matraki wana tandis que bango baza na mbongo au sala ba matraki biso so ba petit peuple ko mbongo au sala matraki wapi bati ko compliqué bango batambola na barange batambola ba TX petit peuple azo ya makolo de ville à Kingasani makolo siko neti biso boye ba petit peuple otobi maratongo tozonga pokwa ba travailler ba misala ville molo ba misala sali na ba banki basali tout le monde va souhaiter nous basali bana il faut balia et alors ville morte ya sali matraki na propre mbongo na ye sommet na ye abwaki na nzela pona biso ba peuple congolais petit peuple to ya souffrance za likolo ville morte par rapport à quoi ngauna kamwe to kamwe parce que to yoki ngo nina mokonzi ya mboka po ville morte poto autoriser na minute ata ya kimuta lo bango que non ville morte to lobi opposition na majorité que ça soit en rassemblement que ça soit nini soki banani bon tobi azali maire de la ville étant que maire de la ville il faut bopé ça yepé chance wana maire de la ville aller qu'un espace ya malonga maire de la ville bopé si matraque maire de la ville ayebi yangote parce que biso petit peuple to souffrir par rapport à quoi na yebité bon pona ngai libumweleki bonheur ya mboka te bonheur ya mboka nde sali bumwelia mais de fait que bonheur ya mboka biso petit peuple de bénéficier en côté botika compliqué biso libuna biso ba congolais avant que na maponami il faut li congolais lia congolais moko ki naza handicapé à côté na kata nini ya auditoire moko bo soit na kati ya place moko a voter n'importe qui avant mutu atambo na mboka il faut mutu d'abord azala makasi biso to lamuki na tongo to moni ba matraki to moni ki dango c'est des dimanche de samedi mais le lundi ville morte état que ba signé yango pas ordonnance moko te et pas ya mokonzi ya mboka to na kati ya ville ya Kinshasa le maire de la ville ali André Kimbuta tango le sommaire lobi yango te opposition eza makambo na bango majorité eza makambo na bango biso peuple congolais tobimi parce que on n'a rien à la maison toza ne le côté toza na to ya souffrance ya makasi to ya chômage pe social na Congo ezate yo ça vie morte par rapport à quoi merci beaucoup congolais par rapport à makambo twana bazo réclamango ngata e congolais c'est normal ba na raison
par rapport à biso no Congo la biso to ko bomba te to zela ka maponani pour la crise to les gars on mboka yo parce souffrance ni makasi to ko bloqué parce que maponani ndesi jamais ko ekangi biso yango to ko senga na bakonda mboka tout ba fungola motema be élection et salama pour biso peuple congolais tout a bénéficié le mboka makamtu et marché te tout ça les simbaté par rapport à nini pour maponani par rapport à ville morte elle m'a bêté ville morte m'a bêté pour bilo ka bongo sala ma beso qui ne me boulou ko piller ko banini mais ville morte m'a bêté et ça ko tel ça que peuple alingi changement moko boy na mboka ya ngo sali ville morte sala par rapport à situation pays ils ont qui normalité papa obi ke mboko ya biso congolais beaucoup de congolais va souffrir bato ba sala bazole là bato ba petit commerçants bazole là et c'est de partout non obi le biso pour se retrouver dans musana biso il y a business tout ça là boy faut bateau ba ça ba bureau ba vambo ba on pas na biso mais ces gens là ba foutre à maté ba on les là 4 mois payés ba on ne partout simbaté comment ces gens va vers biso pour somber la biso et on maintenant tout ça contre ville morte donc on a ville morte pour changement écoute dans mboka tout est marché très bien normal de senga il y a un moment pour nga ba congolais la ville morte tout ça on m'a bêté et ça bien c'est quand on continue à la stratégie la ville morte tout changer stratégie bon ngata congolais ville morte ils a bien de rechanger stratégie pour te remettre qu'il y a mon boulot il y a ça content ba perdre tout ça là la ville morte vous équipez obligé journée chômée mais payer. Oui, mais de toute vie, pour solution à la fois, sacrifice à mon pesal. Pour les seuls moyens, comme un changement en Boka, c'est une ville morte. Mais nous, ma bête, mon boulot, tu vas piller, bouka, on est ma bête. Mais ville morte, c'est normal. Bah, qu'on freine de ma salle, tu vas vendre. Ils ont un peu de changement. Tant que ça va continuer, ça va continuer. Oui, oui, na est na mboka na biso makambo le ga mingi. Wana moto yebi on surtout partir mboka na biso wana est. Ba makambo le ga trop. Zaka ville morte de mona makambo so ba rebelle banini ma trop ni ma go. Mais les loza ville. Ma ele ki gongo. Bon, ça m'a bêté. Et ça la ville morte ça la ga. To continue pour changer mes ala. Pour ça yango changer mes andeni. Ça là on peut belé. Bon, to ça on belé le comment changer te mais. To kondo et Tshisekedi pe le lo e ko salima. Bon, ngapo na comme la changer mes quota. Écoute par rapport à la ville morte, auto moni ba corps et salama. Na ba senko, la ville morte. Et ba corps et salama, et peut to okende, ba sala on mettre en épreuve et par rapport à la ville morte. Ma tout marché normal par rapport à la ville morte, on a que non, ba corps et salamé, ba ni salama, ba on a solution, ba changer après minute ça par rapport à la ville morte. On dit eh, bon, to changer oh, to ça oh. Eh, ça va ville morte be mambilo wana. Si vous réfléchissez bien, vous avez une ville morte. Pour la ville morte, il m'a corps et salama. La ville morte, il m'a pas premier ministre. Pour moi, changement. Et alors, ma bête, pour tout ce qu'on a habité à l'Ikambo, il y a solution au peuple congolais là. Ma ramouté marché normal vraiment. C'est ce qu'on a. Merci beaucoup. Si Nabino Nyoso, Bolandi Makanisi, Abana Mboko, Bapesi Makanisi Nabango, Kotala Namae, Matali ville morte, Oyo, le 30 octobre 2017, et Melbiso vraiment pas si Batebele Bakoufi. Qu'on revendiquait toujours Matali Maponomi, Bandongwani Kuna na Goma, na ba policier toujours qu'on revendiquait et ville morte. Boki Makanisia Banamboka na Bongo Tokabon Tokutani na édition Izali Koya.